Internaute nyonso ya www.congolokolenews.com congolokolenews.com lelo na cadre ya émission na point de vue aebongo kokutana na mokambi ya Katevel kintwadi kiantima kiabavelela e kambami bongo na mosali monene oto bengi les représentants légal Papa Nzuzi Nkoya Nekingombi o avandi pembeni nanga azali susu mutu na ko bandela ko présenter te po bosi bozwi bongo mo meseno ya komona kanga na elongo lelo tokobeta masolo o ko sepelisa bino kasi bomona ki na site na tiaki mateya kitoko ateya ki sur la vie bokanisaka bateya kaka mateya moko boka ki mateya ya motuya la vie tozonga kipenga na émission bo sepela ki nango makasi tolobela ki bongo lo sambo lolengeni niko sambela balangi na kati ya lo sambo position na kati ya lo sambo kasi lelo ngana ye toko beta masolo moko oyo ko sepelisa bino oyo etali famille tolibota na ke kopesa mbote Papa Nzuzi mbote mingi na bandeko nyonso bazwi tango ya kolanda biso na Congo Lokole na kati ya émission na biso o ya Mama Didil pe toza kopesa bandeko nyonso mbote ba Congolais nyonso ya ngambu ya Angola ya Brazzaville pe ba Africain nyonso na bayi banso baza kolanda biso topesi bino mbote pe na mangomba nyonso bazo kumisa prophète na biso apesi bino mbote mokona lelo ya solo topesi mbote mingi na baindo nyonso o tolobaka fumuki mbangu ya beto bandombe ingeta na bino nyonso bozwi bongo ngolu ya kolanda émission oyo kasi tokolobela famille bokomi tuna mingi famille toyebi famille lelo bobeta lisolo ya famille pona nini bolanda bokoyoka mabombami papa nake kotuna motuna na lombango famille ezali nini pe famille yango ekabwani na biteni boni Papa Nzuzi mangi mingi mama nanga Didili nazongisi ebela ya lokumu epai ya tata Nzambe ndenga kuti so mokona lelo ndengi potu inga na makambo matali famille d'abord ezali batu oyo bazali makila moko batu oyo bauti origine moko mais na kati ya famille ekabwani na biteni ebele d'abord tozali na famille oyo tobengaka famille élargie tozali na famille par l'alliance tozali na famille oyo tobengaka père consanguin to mère consanguin c'est-à-dire bobotami tata moko mais maman différente bobotami maman moko mais papa différent na kati ya ba famille ndenge eza wana tozana batu musu oyo tobotami famille oyo pardon tobengaka tata mama bana wana peza famille mobima na kati ya libota na kati ya libune ya famille pe eza bato tosangani na bango na noko na tata kulutu na mama leki bon misusu tozana bango mboka moko clan moko village moko tozaka ka famille yango wana tina ya famille d'abord famille pe elinko loba batu oyo bozana bango munoko moko bozana bango ethnique moko clan moko pe famille oyo tozako lobela oyo susu eza ko dominer kota matriarcat to patriarcat yango to bengi famille mayangi mingi na bandi ete bosepeli na biano oyo Papa Nzuzi apesi biso kasi Papa Nzuzi ndenge tomona ka eloko nyonso ekambe makabe na moto moko kasi esengeli nani azala mokonzi ya famille mangi mingi mama na ngai eloko tokoloba mokonzi ya famille d'abord na ndaku ezalaka tata wana kati ya ndako tata mama bana mais autozolobe la famille élargie c'est-à-dire na kati ya famille élargie ezo dépendre par rapport ya bato na bato kobanda batu oyo baza ba matriarcat kuna noko mutu azalaka mokonzi chef de famille ngwankasi noko ye oncle yende mutu aza ko diriger famille na patriarcat ebandaka na kitata tata mwasi tata kulutu tata
yende muta kozwa kibokonzi. C'est-à-dire na matriaka mute ganyaka ba o nyusu ba botami na libumu ya mama bango nde baganyaka. Na patriaka ba o nyusu ba botami na mukongo bango nde mutu ba dirijaka famille. Ozomona soki oza matriaka ba tikeli yo kibokonzi to pouvoir, c'est que ba matriaka bandimi mwana oyo bango ba boti mwana malafu malongo, c'est-à-dire mwana ya tata to mwana ya noko a diriger bango wani ezalaka nango normal. Mais yo te kotika la libela po ezala pe na patriarke ezalaka bongo. So bamoni epa na bango mutu moko avec incompétent bazwi esika babalela mwana na bango nde aye ko diriger sika na. Mais oko diriger ngo selo ba consigne o bango bakopesela yo. Mayangi mingi papa amambongo peza mwa matata kasi tolo baboni bana bazalaka ya tata to ya mama po bana bauti na tata eza na tata mosusu pe boaza pe muta ba Congo to bibiso na ba Congo ba ezaka mambo matriaka bana bakendaka na ngambo mama mais tata mosusu abite na évolution na mambo nyonso te bana nanga bana nanga no kwaza awa te yango na tunyo papa bana bazaka ya tata to bazaka ya mama. Mangi mingi mama nanga na mutuna na yo mwana azali ya tata mutu ayebi secret ya mwana mama. Mwana aza ya tata mais secret ya mwana eza ya mama. Pona nini ekoki kosala ete na kitata eza malamu mwana aza ya tata po tata mutazo kendo bala abali mwasi na ache na ndaku babandi kobota. Mais ekoki pe kosala mama aboti pe na ndaku aboti bana 5 mais mwana moko ya tata wana te. Ozomona mais secret wana eza kaka epa ya mama. Pona mama origine esilaka te mais na kitata origine esilaka na ndenge nini? Parce que soki tolobi tozonga tokende koto mususu bana mususu bazanga batata ndenge mama nga na yo tosala émission basoda moko baye bakotia baviole bino otikali na zemi soda na lekia kene Rwanda yo tikali na zemi père mwana wana nani omoni ke mwana bungi. Mais mwana soki abandi na kitata na kimama abunga kate tina 15e siècle bakoyebi so mama oyo mutu abota mama kingani parce que mama mutu amemi zemi yango tolobi mwana aza ya tata mais secret ya mwana mutu ayebi yango mama ezala mwana azalaka presque azaneka ya mama ezala na poto tomonaka omona mama na tata baswani bakangi ye bana nyonso bapesi mama babi yo fo ya kotalaka bango. Ozomona eza kosenga na biso nini biso tosala makasi toyeba ete mbana baza ya tata mais secret ya mwana eza epa ya mama, c'est-à-dire epa ya bakongo mwana aza ya matriaka parce que na bo mama esilaka te. Epa ya bangala baluba batetela likolo bandeko na biso likolo bango balobaka mwana aza ya tata bakosi te mais secret ya mwana mama mutu ayebaka. Mayangi mingi longonya mingi na ba mama magimbo ki agwabitala kaka biso nde bana baza ya biso batata ba mataba kita biso nde poto ebateli koto pe bateli donc biso ba mama toza likolo toko beta masolo ya libota to ebiete eloko nyonso ekamba makabe na moto yango papa nzuzi yebisa biso na libota chef de famille kwenda asengeli ko batela libota esengeli na ye kaka zala ndoki. Mangi mingi mama Didi le salinga pasi po lobike bino nde ba mama te eza bino ba mama te tozo ba ne réalité ya mokili mais bino pesa biso mwebo pote zate matondo mingi mama nanga na ba ibalandi biso chef de famille d'abord il faut à la mise au gâté parce que yo rota la famille chef de famille ezaka kate chef de famille président de la République gouverneur général azo diriger na compagnie faut à la mise sous te faut yeba pe butute kindoki pesa mabete kindoki ya malamu o agobatela la famille parce que tant que zo diriger famille soko za na mayele te bakomo yibo batu na famille ba okanga na indo yo noko soko mono ozana mayele ya butute tambula bangunza bazali bato babikula kama bazali bato basali saka bato bazali famille ba memakango na buzoba te yango wana chef de famille il faut azala mayele ayeba ndenge na koko protéger bana nkasi na ye bandeko na ye bana ya bandeko ne batiki
ndenge ko protéger ngo oko protéger na buzoba te yango na bakoko na biso tango za chef de famille babanda ko tika mwa kintu mwa kani mwa mpungu mingi ba mona ndete za kindoke za ba réalité o ya ko batela famille yango pe ebanda ko pesa mwa lupemba mwa ngenge na kati ya famille omona basi babalaka mibali basalaka bobotaka kitoko lelo bobotaka malamu te loko te po bobwakisa makambo ya famille. C'est pour cela, chef de famille, il faut oyeba bokoko faut ala miso gan. Soko zana kindokite yeba bambikudi na banganga ya nzambe bayeba lolenge ni ya ko protéger nganga nzambe ya mayele ya buzoba te. Papa nzambe nde mutu abatela kati soki nzamba ko batela ebongo chef de famille tina na ye kozala nini kasi mama soki nzamba batela bobotika kobunda na Rwanda oloba nzambe batela boma ba Rwandais sikoyo lingo contredit nzambe pona nini botika kobunda na bango balobi biso na Kikongo tolobaka nzambu nkeba ngemosi ukukeba c'est-à-dire nzamba batela yo mokomi nyomi batela mama kolobaka te omakama nzambe te nzambe sa pesa mokilo eza biso nzamba kokita te apesa ba secret makambo nyonso soko fungoli misu na yo makambo na yo pe fungwami soko kangi misu makambo nyonso ekomi kaka lembele olali pe pongi na poto ngo po kenda makambo esimbaka te pona kozanko yeba 30 ans pour eloko karaté voilà 30 ans 25 ans eloko karaté yango papa nzuzi loko tomboli likambo ya chance tomboli likambo ya famille mususu batu mususu bazana chance mususu chance te papa yebisa biso famille mususu bazaka na chance na bango libota oui kasi yebisa biso symbole nini elakisaka libota oyo bazana chance nango tope lolengeli ni toki koyeba héritier to oya kosimba penza misolo to akosunga famille na kati ya libota mama ba famille mususu bazo bénéficier mapamboli ya bakoko na bango parce que na kati na ba famille na bango ba roi bazalaki batambongo bazalaki babongisi bango balupemba pardon bapesi bango obiso to bengaka bambambo ya famille bozwa kokutango eza kosala na kati ya famille chance wana bakoko basalaki eza héritage mobimba te o etikali na bino ba misusu mali chance ezali bakoko na bino balia batu baboma batu basala mabe bozwa kozwa punition ya mabe ya bakoko na bino to bobebisa biloko ya famille nyonso bobebisi o te biso to koma kosambela to bwaki yango wana famille ekomi na pasi soki be bakoko na bino bakomi ba esprit errant tango bakufa esika kovanda eza te bakoma kotelengana bakoma kaka bongo parce que biloko ya famille tango basalaka yango bakoko nde ya famille bakovandaka wana yango moni bisaba bamando na batamfumu bakutimier bachef du village oyo baza na bavillage par-ci par-là nde bango bazoya par rapport ya besprit ancestral nde baye kovanda na bakani na bakinchu na biloko oyo batikaka wana siko tango bino bobwaki yango pasi ekoti bozobota te bozobala te bavie ekangami bobandi kokufa omona pe makambo mosusu koko na bino aliaka moto bato wana baloka kisi wana ekoma onyokola bino sikoyo ezosenga nini il faut bozonga na bokoko po bayeba sikoyo bato basalaka biloko wana eza nganga nzambe te parce que na banganga toza na banganga misato nganga nzambe nganga buka nganga kisi nganga euti na mongangu mayele parce que banganga misato nzamba chebo ba traiter biso eza na maladi mususu nganga nzamba akoka ngote nganga kisi mutakokoka eza maladi mususu nganga kisi akoka te nganga buka ba tradi praticien c'est-à-dire nde bazoya ko traiter siko biloko na bino ebebi nde simato koyeba ndenge nini basalaka makambo siko na makambo etali héritier bimaka ndenge nini mutu atikali mukonzi yene mutu akotala na parmi ya batoyo na kotika nani to bakoko ba révéler makambo kotika ngepa mutu intel mais chef de famille petango azali il faut mutu moko azala pembeni na ye ayebaka lolenge ni makambo ebandaki kotambolela ba négliger ka famille te mama nanga soko négliger famille boza batu ya kobunga batu ya kosomba batu ya konyokwama yango to sengi na batu yete po bomona malamu bozonga na bokoko nzambe tata mutu asala bokoko ndeza vraie religion bonzambe ya solo na batu dès que tu bois qui bokoko yango mutu mwindu lelo abandi konyokwama ko souffrir pasi ezali lelo azomona na susu mutu te parmi ya barasi nyonso tous les races bazongeli ancestral na bango tala ndenge bamati yango na mama nanga nazalaki nango mayangi mingi papa nzuzi esengo
na biyano kopesa nga mais papa nzuzi olobeli mbambu na yokaka pe nkodia na bakongo mbambu na nkodia ekeseni na nini me na yokaka pe ememaka bato eliaka bato eza bambongo ya malamu mingi te okomona moto akoteka makala boya koteka mafuta bidon moko lobi akomi na camion makala lobi kuna asali usine na mafuta papa limbolela nanu bandeko bakolanda yo mbambu kodia différence eza wapi pe ba bien memaka pe bato bon mbambu na nkodia ezaka eloko moko c'est-à-dire mbongo nsala mbongo eza ya komultiplier kaka eza kobota c'est-à-dire pouvoir nyonso tozozwango na bancêtre c'est-à-dire lelo ngai papa nzuzi nazosala makambo oyo mama nanga azalaki mbikudi na église ataunda ni kizi c'est-à-dire eza makambo ya famille elandi ngai c'est-à-dire bato nyonso oyo bazosala makambo oyo mbongo ekoya likolo no te soki bakoko no bazalaki na mbongo te mbongo ya bakoko eliaka ntango ni soki eza biloko na bino te ndeti eloko nga naza matriaka lelo nalingo kufa batikelaki nga eloko fona tika ngo na mwana nkasi ntango nazwi yango napesi yango mwana na ngai bakoko na nga baza na mai bakosepela te bakoya toujours kobundisa mwana na nga epa na bango bato babandi kokufa mpo mwana na nga banga azongisa eloko wana eloko ezalaka yango na me eloko soki eza ya bino eliaka te eza na basekre oyo balakisaka na kati po ete makambo evanda yango wana mama na ngai mayangi mingi bososoli o balingai babala Marianne Mafolo na tonton moko boye azalaka na Suisse o tonton na balobi sango moko etalaka songi ya kisasa sango moko tonton batikela nkodi ya famille mama Marianne abangi ona obala te ebomaka nango te o eza yango mabe te neti le numéro 1 de la presse à KTVL pitu bageya yekutu tosambaka te toyebi ete aza penda na bakulu bazaka pembeni na ye bango na papa Emile Diela papa tozonga na kati ya masolo na ngana yo oyebisa biso libota oyo si elakelami mabe to libota oyo kobonga eza te bakende boye mikakatano bazonga boye bampokoso yebisa biso esengeli kosala nini po libota ebonga mangi mingi mama na ngai eloko tokoloba liboto eza na bakokoso d'abord foye cause mpona nini bazobongela te parce que na kati ya kosalisa bato d'abord eloko ya liboso toyebaka ezalaka cause mpona nini famille ezobonga te ntango mosusu baliaki mwana malafu malongo c'est-à-dire nga na bali yo oye na mwana na ndako ya libala ntango oye na ndako ya libala nga nazwi mwana wana na leye famille no eloki kisi tongwa bamfu c'est-à-dire batie diabulu moko biso pe to bando kufa baloki kisi nga na kufi na nga kisi wana etikali ko continuer na famille bato babandi ko kufa ezosenga fo balembo lango na prière te tata mama ni pasteur imam nana kokoka te eza kosenga il faut tokota na ba origine na biso oyo nzambe tata asalaki biso kiboyindo wana nde kobonga wana tokolakisa bino mikolo koya ndenge nini batu okoki kobonga famille mususu boliaki muto bato boliaki mwasi libala bobebisa biloko na bino ya famille boboma bato mabe wana sikoyo bandi kozonga na ba famille esilaka na prière te otokati ba lien non esilaka te il faut koyeba kosala réparation yango mo une église catholique bazotinda bino bokende kosenga nzambe ba pardon alimbisa bakoko na bino sikoyo po biloko wana po basala ngo esengaka nini ozomona fo kolembula c'est-à-dire kolembula kosenga ba pardon soki pana na famille na bosalaki mabe famille na mususu boke bofuti ba droit selon ndengi coutume na biso ezalaka ya ba congolais ozomona omona tango mususu mama asotaki makola mubali na kati ya libala chibawe betie chibindi ebetie ozomona siko chibindi wana po esila esengaka nini de famille nyonso bavandisi mama bavandisi mobali baluki bato mayele basenga na pardon po makambo wana esala nini esila oyoki mama na ngai yango moni siko tellement biso tolobi kaka tozosambela pasi wana ezosila te ozomona bobalaka te bobotaka te bozana basouffrance mikakatano bapasi ya ndenge na ndenge banlalu bamvumbi masa bangwa bamfu bakintekli mbunda mama mayelo oyo nzambe ye moko ayebisa di bokoko na biso eza na puissance yango moni na kati ya kosalisa mama tant tokotaka na hôpital tomonaka anatomie
batie wana mais yeba pe anatomie spirituelle ezali mais ndenge nini bakota kango nikoleko ya mama somo trop donc somo trop nikoleko ya boye bandeni bakota ango hein le colonel Kamazangu Esmabe hein puis tout bagay na réalisation akosaki te ka ndenga lobaki nde tozosala ezaka bongo donc Flori Bale Komoso papa Nzuzi ye olingi oyeba po ani bino boko bonga te olingi oyeba po na nini okobota te hein olingi spirituellement papa Nzuzi amona anatomie na yo ayebisa yo libumu te za problème ayebisa yo libele yo eza kiste eza nango impossible te ezaka avandisi masolo ndenge ezali kasi papa Nzuzi tozonga kana mambo libota ndenge tokoloba balobi mabota mususu eza ya kosangisa mabota mususu eza ya kosomba yango na lobi babi pe o basombaka pe koko moko soki ya papa fumuki mbangu mamomba kosomba ngo na ya kosangisa papa na libota libota eza ya makilati yo mo uti koloba awa e uti na makila soit côté ya mama côté ya tata e bongo libota ya kosomba na libota ya kosangisa eza ndenge nini mangi mingi mama na ngai bakoko na biso basombaka batu omona na kozanga batu basombi batu biso bakoko na no bazaki na mbongo basombaka batu ya kosomba batu na kosomba tango bayaka mais chef de famille ayebisaka mutu nyonso de awebisa mutu moko batu to mibale na kati ya famille mais batu baza pembeni na bamboka mikonzi pe bayebaka po batu batakosomba bakokotaka désordre na famille parce que ceux qui bozangi pouvoir ancestral surtout na bakongo na batu mususu yeba boza batakosomba c'est-à-dire siko batakosomba na siko bazalaka soki bakomi ebele bakomi kolia bakolo mboka bazoboma bamibali bakomo bota basi na bango na nko siko suka bakoko bakotelemaka parce que tango baye bokosengisa pe kindoki na butu mais siko esengaka fobo kabula kintu obo banda kolela makila na butu fobo pasola bozwi nzete ya sanda yala sanda botie na kati kintu liboka kintu c'était nzunga bakoko oya mabele wana parce que kintu wana yango botiela maboko na butu te siko na moi batie nzete ya sanda c'est-à-dire tokabwani na moi pe tokabwani na butu muninga mwa okota nzela ya na famille mususu ezati bato akosomba na ndemba bazoseme ba désordre bazozo ba mabela bato ba misusu babotola mabela bato bakolo mabele batika la pamba sikoyo po bino bobayi babino mabele te il faut boye ba borgi na bino oza mukongo oza muluba oza mungala oza mutetela oza nani ba colonions Congo Brazzaville Angola bosala tu boye ba borgi na bino po bobunga te pe bobungisa bana bino te descendance amene bunga te soki on négliger makambo yango moni batu ya kosomba babandi ko diriger biso bazo ko dominer biso totikali sima mais et secret kaka ya ko gagner bango faut ça kaka retour à l'authenticité na bokoko oyo defé Mobutu déclaraka ozomona authenticité yango ndeza pouvoir yango famille et kabwanaka te lelo lisusu ba problème ezaka ke belé na makamba famille oto mono mama na ngai yango tozo senga na bino batata ba mama bobosa na borgi na bino te boyeba bokoko na bino tunaka mama to uti wapi to ke wapi to sala nini poto koma bwe yango na mama na zalaki nango pona koloba na makambo etali bato akosomba bazwa koseme ba désordre na ba famille olo mabele mayangi mingi bosepeli émission kitoko président Sims Nseka na Hollande obayi nanga na émission na saki na papa Nzuzi osepela kipo okaki luvila ya fumuki mbangu eza ndenge mona ya yo na profiter kana na pesi mbote na za susu na papa Nzuzi toko continuer papa Nzuzi kasi lokwa toko beta masolo ya famille yebisa biso ba o babala naka bango na kati ya libota ezaka mabeto ezaka nango pe mabete mangi mingi mama na ngai o bandeko na biso ya bandundu babengaka kintsudi c'est-à-dire soki tolobi batu bazobala na bango eza malamu to eza mabe mais tokoyebisa ba cause nango to yebisa be fe wana izosala mapona nini mama na ngai eloko tozolobela likamba kobala yebisa biso toza ba matriaka lelo na bali mwasi tant na bali mwasi na botika ka basi ba mibali bazate ozomona mais mwana nkasi nanga pardon nga na boti ba mibali pardon na boti mwasi azate mais leki nanga mwasi aboti basi mobala azate naza na pouvoir ya mbongo
na moni nango kufa natali na baniesi na ngai pona za na banevete baniesi na bi me muta kotika na eloko oyo azati natali mwana na bi moni bomengo nango nyonso na lingi na tikilo mais condition obala niesi na ngai toye to balisi bino tango yo bando bota na niesi na nga oza na affection nini ya bana na yo tango olingo kufa ko eloko wana osani ozongisi na bana na automatiquement zongi na famille na ngai ozomona yango pour pouvoir rekendete yango basala ki bongo ozo comprendre bakoko basala ki mayele biso ndi toza ba biyuyu bazo ba génération oyo ozomona yango moni eza na Bible Abraham abalaki mwana ya tata na ye kasi insiste papa oh mama insiste na makamu nini kasi pezo ozotikela kaka insiste otikela pe mobola te hein otikela pe mobola bongo Abraham abalaki basi abala nani pardon Israël abalaki basi 4 ya famille monko aboti bango bana 12 lelo bango bengana les 12 tribus d'Israël ba uteki na insiste ce qui insiste ba uti na ngote mama eza makambu nde yako soki eza pona be intérêt yango monaka obali na o mwasi me bapesi o mwasi moko ya famille yi wana nde mwasi ya mbongo mwasi wana ya mbongo yende muta kosala mbongo ata lelo bokolobo ti ba israélien pe basala yango ba arabe pe basala yango ba race nyonso basala yango bokoki ko boya yango te po eza culture na biso lelo bozo bote eza bo mais siko ba balisa bino basi mibali ba lesbienne ba komia wana kuluki ndoki pire mais o ba koko na biso ezala ki pona be intérêt omoni Sara azalaki mwasi mwana ya tata ya Abraham mais babalisa ki ye kaka eza normal ndeko na ngai na makamwana soki eza pona intérêt ya famille donc papa nzuzi kolanda ona bokebi nyonso inceste kozala toléré to kobala na bato libota soki intérêt moko to kobatela eza nango mabete eza mabete mama na ngai bongo eza pona famille ngakuta so lobi na bala 30 pona za la mvwa na kobala po bango nyonso baza basi mbongo na tiki na famille basoyi ba building bongo ba misusu o bazwaka amipesi corps am akeno kufa pona intérêt bato mususu papa wana eza liwati wana sangisi nzoto na ndeko te wana kufi na ye mama eza kaka ndenge moko nyonso mwasi yo moto ozoluka eta mama eza ba réalité etambwisaka mokili sikoyo na baeglise baboyisi bino me nzoka na Bible ezali na Coran ezali sikoyo meme bapaster bateya yango te ingeta merci mbote na ba combattant nyoso bozana kati ya Londres Paris Bruxelles partout bozili Bakou ya kolanda Congo Lokole News na pesi bino mbote Karl Chimpuki na Allemagne mbote ebele paina yo Love Luciana pe na kati ya Allemagne ba mbote ebele kasi papa nzuzi ezaka ndenge baluba balobaka bwalu bwa jitunga intérêt à ma belle te to ko battre la mabele papa nzuzi abeza mabete o soki omoni ba intérêt na eza ezo bazingi babotola ngo okiobeta pe masasi mutu akufi toyebi te mama bongo ba Rwandais Rwandais soko baliye soko botine bana 5 yebaka misatu to mibale eza ya makila na bango akobengisa ata frère na ye babotami père moko atyai kaka zemi sikoyo koloba ngo nini eza culture na bango po elongi na bango ebunga te makila basakanaka nango te likama makila oyo sala guerre okufa pauvre ya solo papa nzuzu abiso ko sala erreur okufa pauvre mama bigidila okufa pauvre te tabakulu batondia ya mama gidil bazawana donc to kobeta masolo na biso to kokoba malembe poto suki émission na biso kasi papa nzuzi oyebisa biso banani baza o to bengi ba chef de famille bazalaka déjà ye chef de famille olobi malamu musala na ye kobatela libota esengeli na ye azala miso akofungwama soki koto akoki na kindoki te aluka bangunza o babikolaka makambo po abatela libota na ye kasi papa boni likambo soki ekwei bake lisusu na cimetière bake lisusu na cimetière kolela bawoyi kolela bakoko ebongo tina chef eza lisusu wapi mama chef bakotikile pouvoir soki aza na kani aza nini akelela na baweyi nde bakoyoka ye po bapesa ye yano na makambo azoluka ngo moni makambo mabele o mama bato bakufaka nango na bavillage bato baza bakola na bamboka na bahistoire boye makambo na ngi na lobao so bozoyela mabele solution ezomonana te
dernier carton ezalaka faut que na ba cimetière ba bengi batamayele. Ah bon? Ba lobi ba o baza ba kolomboka amata likola tombalo. Yoko telema koko kingani ngana matili kolono. Soki naza mutu pena ya yo oyo mutu soki mabele o boyaka boy sala lika mama milenfu to mona banioka ebima ba lion babima mutu mususu o aza na raison ngume ko kange na nzoto lion abimi mais mutu mususu o akosi si place aleki diara kufi misusu batu bani ko kufa misusu o mona kolo makambo aleki likolo tanga zoloba bozoka bino mona fima maboko cha mais batu ba obeta maboko bo mona bangote mbala mo bata mayele banzonzi bakoloba bakolo mabele bango ye o ozomona c'est-à-dire ezala wapi to mona ki Saddam Hussein tant bazo bunda na ba américain akena cimetière akelela et pas ya nzambe ya ancêtre na bango pona ni yezo akimaki na cimetière akeno bela Elina Moïse pona ni ozomona ezape normal biso pe tant tozana problème batu bazo bota te baosani ezala mutu soka zo bela batu bakena kolela ke pana na cimetière siko bino bozo linga te pona nini c'est-à-dire ba chef coutumier baye baka kolela pardon ba chef de famille baye bakolela na mai baye bakolela na cimetière eza très important pour la famille pour na lupemba pour na ba problème batu bazo bota te bazo bala te makama ndenge na ndenge. Mayangi mingi émission kitoko kasi toko kende na suka poto suki sango na bandi ete maludi pe na kinsala balela pe bakoko na bango soki likambo kweli bango kasi papa toko beta kaka masolo yango a famille tozongi siko na bakoko ngana okaki mkomususu Emile Diela ko beta lisolo ngai na lali na butu makambo elekinga na mutu koko na ngai ye soki koko na nga kufa aya lobi na nga kende boye place boye bakopesa ombongo ngana esa bilo no lokuta wana amoni koko na butu na tongo pe molimo ka ememie akepe place sango bayebisie ombongo kutu batindele ki obandaka la to kozela kako ya soko ya katelo tonga to salelango bakoko pona Emile basalaki bakoko pona pitu bageya bazo sala kasi batu mosusu ata bakei na ba cimetière baleli bakoko ba répondaka bango te papa mangi mingi mama na ngai omoni na d'abord ba mangombo to koti bazokanga na milimo na biso bazokota na bakinkakasa baki olisa bango bitabe ya mibale ba mama mingi bakoseli batata mingi bazemi zemi eza nango ya mutu ya papa kanku ya pesango papa maludi c'est-à-dire tangu jikoyo mwana aokende osenga ifale asenga et papa kanku balakisa tata maludi awolamuka baotala mais mwana ngate mwana pesa ye ezati c'est-à-dire zema to jonge pa mutu apusu mutu boye yeba so ndimi pesa kolo mwana epa ya tata na ye ya mibale bakulu bazo pesa susu te batu misu bandoki bakena kobinela kesika wana ya misatu bakulu bazo pesa susu te boyebi lolenga ya kosengela te ezala nango pasi te luzibu tondo makasu ntsamba mbulu te ntsamba penya ya likolo obeti maboko mbala misatu olobi ngai intel na botami na papa gingai na mama gingani akoko bino bakoko nanga otango munisa di otangi bakulu na yo bakoyoka yo ezango likamute mais bakoko so bazo peso te tamusu koko azana prison tamusu koko aliaka bitabe babeta ke fimbu mangombo akota azana kasho ozomona yango wana toza kosenga na biso bakulu bazo répondre biso te pona makambo wana mama na ngai papa nanga kitoko mingi kasi o inspiré nga opesinga mwa likanisi yo lobi soki bakopesa te tango mosusu bakoko baza na prison kasi soki koko wana te lelo abimika ya prison te toloba bademande na yo to kolela na yo ekozwa eyano te kasi soki ekozwa eyano te tosala nini po koko bakoleisa bitabe po koko aza na prison abima azwa bonsomi akoma libre ponga erno ke kolela na cimetière bapesanga mayangi mingi mama na ngana pesi Solange Lutumba Mbote na France ndengo zwaki tango ya kobenga ngai c'est-à-dire batata ba mama et pona nini bapesa bakopesa yo te po obungi na d'abord nzela ya mibale oyebite ya misato ozaka kandengo wana papa azaka kandenge wana kasi tozonga muke sima tango yo lobi koko na nga aza na prison azolia bitabe aza na kinkakasa nga na ke kolela na cimetière na rozwe ya note mais il faut ya siko otanga oyeba ndenge ni basengelaka bato ba pardon en plus yango monaka
soki yo kufi otiki niongo banani bakofuta bato baza vivant faut bafuta siko bino pe faut balakisa bino ndenge ni bafutaka bambongo dans la KTVL soye ba l'action de bafuta mama bakolakisa yo nde bafutaka baniongo et pas ancêtres bakil des ancêtres élévation des lames des ancêtres ozomona bamakambo esala makawa pitu bageya si ofuta niongo akoko oh ye kutu aza na makambo amona oyo ndeko na ye aza chrétienne alota koko na ye alobi na uti musika na bimi nazaki na kasho grâce ya papa bageya pitu bageya na losambone yango na bimi eza na banzambe oyo bakipaka makambo wana ozomona nzambe ye moko asala organisation na ye bakapita oyo bakipa makambo wana soki bino ozofuta bozosala yango nde eza na bamaikali eza na bakambo ebele surtout beglize ya bajaponais okokuta bamakambo wana ozomona me wana eza mpona bango biso mpe toza na oyo ya biso na direction mfumu kimbango mayangi mingi papa kasi papa uti koloba likambo moko ya motuya yo mwana oke kolela na cimetière okozwa ya note mama akosaki tata ozwizemi ya moto apusu loba na mwana na yo papa wa otindika pusu na baba mafuta ye nde tata na yo soko ozwi mpe oh ya papa Maludi oh to ya le numéro 1 de la ya papa Munyanga voilà. Oh ya le numéro 1 de la presse à KTVL Pitu Bageya kobanga te loba enfant bâtard azalaka te o nanya yeba kike lobi bano mobutu akobota na mama o mosusu nde akokamba nde akokoma ministre ebanaka te enfant bâtard azate bango nyonso baza bana papa kasi yebisana nu bato bakolanda yo oyo bakangami famille elata libabe basala boy bazwa misala bazwaka te baluka kobota babotaka te baluka mabala ezate bakende poto ti asala bamsu bakobenganga mama 15 ans yango mukande ebimaka te oloba bato wana nini na KTVL na kintwa dikantima ke bavelela naloba yango bien mpona linga yango fort soki baye awa bakozwa mpenza basolution na baproblème wana papa mama na ngai awa na kati ya kosalisa nde tolobaka ke toza na banganga misatu nganga nzambe nganga kisi nganga buka c'est-à-dire il faut toyeba cause ya yo ozoniokwama mpona nini liboso likambo nyonso fo sala fo yeba cause ezala médecine moderne ozobela malaria eza 1 plus 2 3 typhoïde soki nde tomoni maladi tokoyeba kotraite maladi oyo balobaka ozala musika na selo prière ba wana eza meme mingi tolingaka tomona mutu toza na badirection na biso oyo tosalaka likambo no fo sala boye oyo fo zongisa boye oyo fo sala boye yango wana nde eloko tozalaka nango yango toza kosenga na bino batata bamama na bandeko nyonso bozwi ntango ya kolanda biso na Congo lokole na kati émission moko ezopanza na mokili mobimba tozoyebisa bino ete mpona kolongwa na bapasi na mikakatano fo koyeba cause famille na bino ezwa libabe ntango mosusu buta fumfu abotolaki mfumu kimbangu nzombo ntango mosusu obambaka mfumu kimbangu mabanga ofingaka papa mpadi esika batumbelaki mama kimpavita yo chaka koni famille koma koniokwama siko okosenga ndenge nini fo balakisa yo koma ndenge nini bokoki kosala mpo bolongwa na pasi mama na ngai kitoko mingi eza nango pe ya eza pe ya pasi koleka te papa lobi yo osali 15 ans mukande ebimaka te yo oyo mabote koya te libale koya te yaka komona kokita na esika oyo akoyeba ndenge nini bakolandela o pe moko kofungola motema na yo olobi eloko nini osala soki bakabelaka na bango yo osengi na yo te batindeli yo malamu mais soki yo oyibaki soki place babomaka mama kimpafi totyaki koni oza abilakeli mabe nde wana makambo no ekokangama kasi papa nzuzi tokomi mpenza na suka ya lisolo ya lelo mwa message particulier okopesa na bato nyonso bakolanda yo na ngonga oyo mangi mingi na bandeko nyonso bazwi ntango ya kolanda biso ndenge tozoloba na bana mfumu kimbangu tozolela totonga lopango na biso ndako mabele oyo tozwi nasi mama didi omonaki plan na biso yango oyo nasi plan église yango oyo architecte asalaki yango topesi déjà plan na biso yango mais ekutaki biso 8000 $, yango toza kobundana poto tongango tangu yo poko uta poto oya kofambela nisika malamu
ozomona bo ede biso bana mfumuki mbangu oyo nyonso aza mwana mfumuki mbangu ayeba kosunga biso soko lingozwa biso benga biso na numero oyo 09 99 18 17 37 09 99 18 17 37 pardon soki pe olingo zwanga na numero mususu 09 98 51 50 88 09 98 51 50 88 wana soko bengi biso okozwa biso lisusu biso bana KTVL tolembi bino te bamama Congo baza Congo topesi bino mbote babokechu premier ba combattant bana mfumuki mbangu toza wana mpona kotalisa bino ba réalité bino pe bosunga biso poto tonga lingomba ya mfumuki mbangu po ekende liboso biso tozosangisa mfumuki mbangu na Yesu te mais tozobelela nzambe na mfumuki mbangu na ba prophète na biso oyo tata nzambe atindelaki biso biso tondimaka Yesu mobikisi me ya batu mususu mais biso tozondimela mibikisi oyo tata nzambe atindeli biso na loposo na biso bakoko na biso bamoni oyo basali miracle koleka tous les prophètes yango toza nango tolobi makambo ya famille chef de famille diriger famille ndengi batikelango wuta tata nzambe bandelaki bakoko na biso ya yambo tata nzala mpanda na mama kiteleki nambu to wuta na dana FT titangu to kiti to kabwani soko tali déjà na ba 2800 migration bantu e bandi na Égypte roi Ménès akokoma empereur babengi maître de double de mer to bandi ko kita to comme na ba 1600 ba Ixos ba eko bundisa biso bozomona ba Ixos wana ba utaki na ziminaire ba eko bundisa biso boyebi Éthiopie ezalaki makasi wana Éthiopie lelo kombo nango ezalaki Axum Soudan kombo nango ezalaki Nibi mukolo ezali tokoya kolamusa ngo lisusu po bandeko na biso batu mwindu yango na mama nanga Didi nazalaki nango na bandeko nyonso mbote mingi na lembi bino te naza toujours na bino ingeta ibobo na koma mfumuki mbangu elenge mission yo mama Didi nzambe mutatindeli biso po ete bana poto bazwa akabilo kwa mbo ya solo mayangi mingi papa nzuzi koya nekingombi ya so boki sagesse boki intelligence boki notion boki matière azon tibino na histoire tibino Soudan ezalaka boye Éthiopie ezalaka boye siko bobo ya nini tala boya tobeta masolo ya baindo na papa nzuzi koya nekingombi ya solo ezalaki point de vue eyaki kosolola na papa nzuzi masolo ya libota afungoli lolenge nini mabota ekangami ba malédiction euti wapi soki pe bozozwa bango na Skype bosa ba demande na bino koma Pitou Bageya PITOU okomi BAGHEYA na bandi ete bolandinga bien Pitou Bageya Skype soki osali demande okozwaye ye aza le numéro 1 de la presse ya Kintwadi Kiantima kia bavelela KTVL na bandeli Pitou Bageya PITOU oche isusu BA oche G oche H oche E oche Y oche A wana bokozwaye tokomi na suka ya lisolo na ngana papa nzuzi na kolemba te tokozonga tobeta masolo makasi ya kati oyo kofungola biso nyonso mémoire tozwa boyebi merci na Marianne Mafolo azwi ba image oyo merci na Patrick Nsala oyo a monté yango merci na KTVL Mobimba merci na auditoire nyonso ba assister biso pona kolanda émission oyo Kimia Boboto o mabota mabino bana nyonso ya mvuluzi bana nyonso ya ingeta na pesi bino ibobo ndeto kutani mbala ya sima Kimia Boboto o mabota mabino merci papa ingeta